le bon ça azali boma je sala ba bénéficier na culture là le bon talaki mazana kwiti bien abeli li boma to ndenge nga soki je sala boya waze na TV bon tant mususu na mo tape sa beli boma mais tant mususu na kwiti ba opportunité mususu pas waze wa tant mususu na zongo peut-être ka obenga nzembo ngaza mwana na yo ndako boyo te azati yom to forma biso nyonso yom to sala biso nyonso pesi biso opportunité ti to koma ba danger biso nyonso moto moko ta ko ya oloba ke o soki ndenge nini ngai gabana Jos Diena Vicky Nasdaq o Stenford ile o banane biso nyonso to zelo kote moto sala biso za waze kwa moto sala biso yona ata biso wa poto alingi oza pembeni ozo yemba biso chance ozo comprendre waze kwa ba vie wana ba sala biso kola na ba musicien te. Comment va devoir jouer sur la TV l'émission ça va genre moi bon faut tourner faut aller payer dans le bien hôtel dans la troisième œil tam sur après tam sur monter bouger oh ça c'est ça a bénéficier de la culture je sais bien ça va di boma pas avantage de la culture wana au bénéficier de ndenge sera bénéficier de ce que yemo ngana bénéficier mon dame la culture tina za lelo na vivra pour na waze wa sala ngaga bana na yebana kana ko buna c'est grave. Parce qu'on a gabana les gens qui n'ont pas vu boya est grave nani. Ba ba mona ngana. Na ko boya moko la vérité quand même qui est. Quelle vérité na koloba. Mutaleki ngana bandeti suka. Mutasala nga ye wana. Yo ka singana kizira so na pesi moi idée na ngana na yana badansa ba yibila kota bika ngana sala ngo. Danse ni. Yibila kota c'est gabana. Ah OK. Ante code marque c'est bang bang c'est gabana. Mwana mwasi batela zemio c'est gabana tacho. Kitire beta ki bato babini mayoki musique kriwana na zona bien clips yaka na PCM tunuanga ti c'est gabana ça le bien ça na ngona karachi embuta ntinga unuanga ti nkatu kafi nkatu na zona PCM clips ça colle sans maele na sala bele ko ba misebele ba chanter be bazana basala ngako na sala ko tamsuba na ba dance na ba kina PCM ba misusu wana bango tamsuba sala ba evo makasite zela ibisa yo omoni ndeti mutotanga kombo na nani je sais que na Jos ah bon c'est comme Jos gabana ayemba ne babilo bebele mazaka ni loko moko ya makasi o ngana reconnaître pour ngana ko sarate na musique ah mon kilengo liboma ah ça va ngape na yemba na ngama wa plan biloko makasi kaka moko ya koyemba gabana tachu metana bakisa ba yibila kota banterko de makasi ba evo musuna bakisa wana ya sala ngote tukenda karachela ta ça comme le vocal boyebi ça comme eza droite ça ton vocal nga sala moko bolingo ko missing na sa succès album nga ite te na ba vérité o ezali pona mona bungi manda fona recadrer azo ngama moke na la vérité na la vérité on eza ba vérité lukuta on a biso bien est-ce que tala bien est-ce que azaki na kwiti te bien beli liboma te ou bien perdre na niveau bon mo ndeni te mai mona ba musique to betara lolende za na tina te ba fier pamba na tina te na mi setera pembe na yo dete mudora waze kwa Jos ya TV ya boya ali boma ngaso waze Jos ya boya waze kwa telema na ngoma kasi na fashe makasi obika Jos to kuta na pesi ngambote mais akena TV batuni gaba na wasane ta minimiser ngandeti ya lekinga depuis na vandaki nazo zela ye mwasi yango tufuto bimana basuki nyonso zo sala pour les autres miseka elongo mabe acha oyo elongo lokola lion azongisa boyo donc ezo simba ete na yebite suki na sala nini yo na zubenga ngashu ozo yoka wana tuzo ya bébé. Oh, bébé. Ça va? Wow, quelle beauté. Olga Kabeli. Vous êtes saisi la figure? Olga Kabeli. Vous m'avez dit que vous avez Kabeli ya buzuba. Babi ko zanga ko yebe za liwanda mbada. Tonga tuka bwana pamba. Tango zo bengana ngaona na senga senye. Babi ngo zo nyoko mandenge nini? Véritable Kabeli ou ezaka pas Olga Kabeli. Ah, donc voilà. Te mundi na yoga azana ba Kabeli a bien andulatu kaipira kashadu. Donc yango ni yende Olga nde o che ko mona moni. Lizu. Liz. Odongisi mabala. Ibongisi yango bongisi ro libala ko. Bébé. Faut que mana Olga wana tena libala de bon. To ke feti. Olga Kabeli. Olga Kabeli. Événement. Le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Ça c'est la danse du moment mondain. Style
avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse de Double Mixte à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité AC Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Bonjour très chers fidèles internautes, bonne fête partout où vous nous suivez à travers le monde, joyeux Noël et bonne année 2021. Nous sommes ensemble, mesdames et messieurs, nous revenons chez vous avec toute l'équipe dans le cadre de cette émission Culture Info qui reçoit vos artistes préférés, vos stars de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui nous avons bien sûr le réel plaisir de recevoir pour vous Gabana Tachou. C'est un artiste bourré de talent. Il a un parcours qu'on va retracer sur ce plateau aujourd'hui. À Tamboulou Mingi, en commençant par chez le Karmapa, aïe, la culture pays vie, qui quartier latin international, à Bettina Wengi Musique à Maison Mère avec le roi de la forêt. Aujourd'hui, il est patron de son orchestre, à sa carrière solo et puis œuvre je crois bien solo vocal. Mais bien sûr, on dit que la carrière solo et les français grammaire qu'on va décortiquer également sur ce plateau. Il est avec moi, Gabana Tachou. Ouais. Bonjour. Bonjour Stemai. Bien santé. Santé bien, Stemai. Bonne année. Hein? Bonne année vraiment. On a passé bonne année dans Mokili Mobimba dans le monde entier. Gabana Tachou en personne. VC. La voix du Congo. 5 minutes. Oyemo Vinangai Kao Benganzembo. Monstre d'amour. Pero Asola qui Gabana Baye Baye Mokili Mobimba. Kati Léoné Azabwe. Na pesa raba merci belé na papa na ngai wana wazeko poso na zabo e Gabana eza pona vie wana ti batuna so baye banga ke Gabana tambu singa ba pote belé lingara ngai ko ya omoni na boka ba fleur ko c'est très bien la reconnaissance na bi ke et ça les bato belé bi bato na biso mo introduction na yo wana ezali mo de reconnaissance alors to sur l'actualité ezali mouvement na yo tu peux tellement du solo en français grammaire pour les gens qui maman Kalamé toujours en actualité il va toi s'appeler nango mais toujours moi kala parcours Gabana Tachou tu es que osa mon anjili mon chango pena donc ça dit que bato ba défendre ma belle mais carrière musicale au moins on kana anjili ndenge pourquoi na to bi mingi bato balé kuna bato za mputu ba kuna ba jogo ebele mais aussi musique ils ont assez battu bana musique ondelle. Bon merci pour la question là c'était mal. Musique est logo na rôle bandeni. Ngana bota ma jeune musique. Na secteur na ngana za mo njili na quartier 1. OK d'accord. Ngana za mo na quartier liboso ya njili. Na ba première capitale nchangu nano. Bon bota ma na njili. Na bota ma na njili. Na mwana ma ya njili. Na beti ba musique na njili. Ngana bando bina ja banda kale koyemba ko beta ba guitare. Ngana na se rappela kana ba 1992 général des fois ça mais ça jouer na côté Big Star non très jeune. OK na PC bambote belé général des fois mon vieux vieux mazo beta na kinzinga bana njina na robina awa ba via maitsa na podium na bina via kanga na siku ya osenga ngati ba père ba père abi mo azotanga na banchiki bani ba 1992 wow kala déjà ko beta musique ba karache ba bao banini tout ça orchestre na biso mona ba Saint-Gaulois ba Gaulois mayamba ba raison arc-en-ciel ti repanza nango bon te ça associé au mona ba Jos ezara info musique ba Jos Dina info musique type to bonheur on a keso ba orchestre mo ba karache ba 5 banjili wana après je mona moni ba serre na ngai linga o Gabana ndeni Nathalie vieux moi zo tapoto komone Karamapa abia recruter ba musicien na matete banini na wata la sikoyo wana siko na wuta ki Brazzaville na wuta ki Brazzaville donc ne pas pour la musique na sala ina ne kuna roga toza ba Dudu Kopa na ko fa pona Jean-François Ndenge talanga Dudu Kopa wana aza biro to la ne place mako na côté mo ba idée ando benga professeur OK si les autres ça ne bien Dudu Kopa na musika ba mote ba ko biso na ekin na kepa Karamapa wana fiasa na poto tozo travailler via ya kiki ndeti azonga tiki biso to travailler bon
tina côté la culture na ezali au moment la kana rango surtout comparé pas carrément pas au yimba no pas album te na album te mais nazara déjà par ba tête jawana oyo batunya bana fallait bon interpréter album moi ça qui na poto ouais parce que tu interpréteras déjà tu vas travailler na ba live ba Juliano na ba massa mususu na vanda ka jour mona tara ba mettre mo ba elinga oh obike bakanga na makasi bakanga na makasi ko yo photo kena na PIV toke na PIV kosala nini kuna na PIV kuna photo kena na PIV bakanga na makasi baminga tina PIV na kuta na monstre ni mo kazaki ka obenga nzembo papa malamu ka obenga nzembo abimi na parler na tali via spira tali na mama ke makambo comme sérieux via vandi singa wana na vandi to solina via pesinga cassette abi ke travail banzembo yo le bi répétition ali para mission bazalaki te bato sisaka bakei baki coulisses na PIV OK apesinga cassette na ke na lali butu na travail le bi na yeboye na yembi banzembo nyo sapesinga na cassette abi si même on a 5 minutes sur 5 minutes nazo compléter 5 minutes habité loko ne kenara na mai wana umela rater 5 minutes na peu rapide na baka gaba na tachu 5 minutes mtapesa ngai comme na 5 minutes zaka obenga nzembo wana jo saki na suspension moko boy jo saki na suspension ko lenga ya zalaki te type de wando continuer pe ka tika to évoluer ati ti bo évoluer na culture alors culture PIV et ça orchestre organisé ça que biso de découvrir en tant qu'artiste et na album na prestation scénique tout ça évolution dans la culture tant bon notre travail d'abord premier album nini le bosso yemba na culture PIV isa yonani Yonani ba vana tout ça ka jamais ba publicité moko boye et ça moi kaleme ya masanga tout ça ba masanga après ba album mususu na yemba moi biloko mususu wana moi kalamo rappelle ça je et mémoire chose bien au yemba comme d'album na culture ba album et cause ba 4 4 albums cause moi ba 4 pour mémoire ya moi bien parce que on biloko mikemiki au sala ba foko na yo ça va mama mono mama kobomeza mabe likunya tina te pepe to sabilo koleta stelando foso amigo cheni tabwanda bana bukiri ye ido kamsela bukiri ye nasala baba Miss, na melana yokago, na komela poeza sego. Dera vinanga na pona na ndimeza primise. Miss, fils na lundama, chilo service. Blo mususu zela. Gabanata. Wana kutu mdeluka makambu. Da wanda usisa na ngoto. Mususu ya Motoba esina lingi yo zela. If you are crazy, to be never love. Moïse Mamwasili Mayele, professeur Paulo Santa témoin. Coach Masila Wera Mokuna, Antonio Wenkela Benga yo tendresse. Tout seul aussi, René Makondele, amigo Cheni Tabwanda. Bon, après, ça sonino. Ça nino. Gabanata yangonde sikoyo omona critique yangonde loka makambo yangonde makambo pona critique na yembi na ngamwa ba nazoka mo ba solo vocal ngai mais vocal le sala ke ba découvrir ngama kasi eza gabanata chu trubatuni maju gabanata chu trubatuni maju esina beli bongo chandira wa belo rango. Fais-moi plaisir, Mate Mobindi Vava, Masengo Brino Kabila. Papi Masita, Donda Simetre Mimi Son Olivier Kipula. Bolingo no Motereza te pavan Pamba Polo Santa. Faustin Kamba Barei Marlène Lulendo. Siba Yangalale Gabanata. Non, Gabani vocal yo. Ils en avaient l'air nzembo. Oh, mais vocal les vocal makasti. Après c'est na culture lenga na ye culture ezara susu na chanteur morote ke o dominer ngali susu bona ma musique na culture ah bon pona ko kuta bat bazalaka banana okuta banani to ke na moko na kuta bat na chant na attaque championnat o balendaka bon parce que mon son lenda na ndenge na ye mais ba chanter ba kebele ba Jos ba jouer senga ba Vicky Nasdaq ba Stenford Hilo ba Ipe Ipondo
Et puis si tu as mettre na biso chorégraphie Bofete Lukima ba tu na okuta yango na mais na dribble bango nyonso on dit Bouima wana na dribble bango nyonso na bino tout na grand chanteur tout le monde a monstre de chimpanzé ya mkolo cop mais bino sikoyo penage tango télémara wana to télémara bon na ndenge rolobaki yo grand chanteur bon muna mutsape sara moi ouais pour musique ezaka teke ongaka kigabana raté onga na osala je vais senga osala qu'est-ce qu'on repose un peu je vais senga matsanga moi mais vraiment ba Vicky Nasdaq ba Stanford na je aussi dit na mo tout ça la gare mais biso na sona to c'est le côté mutu grand poète waze quoi OK omoni ngai jos ngai gabana jos diena Vicky Nasdaq o Stanford ile o banane biso na to c'est le côté muta sala biso za waze quoi yem to ayebisa biso ke ba tactique yango yo sala boye atanga na kopesa moi ba talent na ngai mais faut une impulsion hein o sala loko mais faut une impulsion faut yemo ko papa faut le mama ki oui te apesa son chance mo bekei yemo ko sala na atanga bana ta tu faut en plaire c'est moko abongo hein mama samso ba savoir vocal mais faut en plaire faut moko abongo faut loba faut apesa moi chance mo pour musique na biso za bon alors moi ça d'amour ça qui na bino ndenge nini surtout pour nous boyaki na toroba bo sali bo moni pena évolution culturelle donc sali bo coller ensemble na culture pays parce que bozaki ba jeune beaucoup d'orchestre à l'époque ba wenge ça makambo nango ba quartier latin côté yo voilà musique mais bino pe culture santé bina ki ça s'appelle indimi bino ta que ba jeune o bo travailler na waze quoi monstre d'amour yemo ta que président orchestre azaki na bino ba ministère na ndenge nini comportement na ye tant boya la répétition tant bozala na ye il se comportait comment bon ata yo mouvement papa zana bana ndeni papa zana toujours na bana bien ti azali papa malamu mais on papa malamu te ndenge nini ngati na vani na plateau na oboy eza pona nani eza pona moko wa bongo ti bato misusu wana mona kitira wana misusu baze belé bongo baye bana monda pona nani pona waze quoi ti mutasala biso ye wana ata misusu wa poto alingi oza pembeni ozo yemba piso chance ozo comprendre waze quoi ba vie wana ba sala biso ouais omoni ngai na longa kitira na vanda na tana ngana danger te muta danger za es grave mutando pesa nga ba chance peut-être bozo que dans les yonani album yonani non bon ngana kena na forme toi na forme tambola moi ba tourner mo européen to ba visage chenga to kena ba pesa bene tambola be moi mingi na kitira quoi mais muta sala biso za waze quoi moko abongo père ngai ti sikona sona vai na kanisi apesa so chance be azaka na biso très malam mais c'est le contraire quand tout le monde a bandé comme baza ko leka boki époque na moko na bango par exemple surtout Jesak Chimpoi quand on écoute Jos Dina aussi dernière émission na yi azaka ki penza un peu de ba fat aiko azana moi regret que na ki le bien Jos Dina nini bazana regret qu'il tira penza et ça les bango makambo bango bakanisa par rapport à poro bango ba pesi musalo bango basali ba bénéficier na ngo penza te donc c'est le monstre d'amour ta bénéficier na culture pays ba bénéficier na ngo des choses ba futa ma oui akene ba poto oui mais nelo kongo prendre ngezale li pena fa ba lela ngo lelo c'est le monstre d'amour mutu a bénéficier ko le ngo ndeni yo longwaki to longwaki mais ko le ngo pe niveau ni ba lo ba ki bénéficier te je sais pas bénéficier te na culture mutoki ba misa tout ça pardon c'est moi je sais pas bénéficier te na culture là le bongo talaki mazana kuiti bien abeli liboma tonde hein azaki ma normalement boyema ki oui alobia bénéficier na culture te so le bongo sera liboma na mukilimba so ba yoki monde entier ba kamo je sais pas ayeba pour la culture azoba avantage be pour la culture vie mutasala ya sala biso tout banina avantage yango ngito zo ndenge ni non début moi sera no so la bien mais après tant asola ndenge ni ba parler ye ba kamboye succès danger akoma ko ndele un peu dur na ba na biro un peu dur ndenge ni na vie ezala bongo papa za na biso bana papa muta okende robima anyoka marapo na bana o papa zo mona libana biso te barate ko na ba musicien te comment ba dora ba je sera na TV na émission zo ba genre moi bongo faut tourner non faut aller payer dans bien hôtel non na 3e œil tamso apeta mso mutu boucher nazo ebisa wote a bénéficier te na kitira je sais bien asala liboma avantage de la na kitira wana a bénéficier te na ndenge sera bénéficier te c'est que yemo ngana bénéficier mo ndam na kitira tina za lelo na vivra pour na waze wasala ke ngaga bana na yebana mo ndambo wasala ki apesa nga ba chance na yebana ona esunga nga mo muke na bénéficier na ndenge ni papa bi marque na luka bino bana botika na palais papa o mona nzela bino boyeba te bana musoto lire na palais mona tala nga jour muso bana nga na palais ba mona ta muso mpia ka mais mère la ndimo Damas moko boy akeno des fois là est bana bayeba ke
bana baye bako papa mona raté biso nde bana photo comprendre raté baké papa mutaboti biso papa mutawasala biso ba difficulté akuta nango ye mutawasala zonyo kama pona biso to ko malelo ke to ko mata ba avion to ko mosala boye to ko tarba studio eza papa ke mutalo bakeo a bénéficier té italien lui pour la culture c'est bon au bénéfice mais c'est bon te nous allez c'est nini mais mi ba ngakuna mona rata msusu na culture biso ne tokolo batam susu biso to sala tam su mo erreur ndeni parce que orchestre na biso ya mwana to tika on to mina fenêtre sans ko solo na vetam susu o na so na vandi le na kanisa ngo et déranger ngai mais et déranger ngai mais na mona toujours père te maza papa biso to bana aibi mwana na mona ndinga bota mwana na ye babota ka mwana babota mutema te mais nga na toujours reconnaissant na c'est grave na ko bon na c'est grave te tasko nga gabana le na likina te vina boya c'est grave nani ba ba mona ngana donc on peut dire que la vérité quand même quelle vérité na koloba mutalekinga na bandeti suka mutasala nga ye wana yo kasi na critique so na pesi moi idée na ngani na yana badansa ba yibila kota bika na salon danse ni yibila kota c'est gabana OK anter code marque c'est bang bang c'est gabana mwana mwasi batela zemio c'est gabana tacho kitire beta ki bato babini mayoki musique kiwa na zona bien clips yaka na pesi mo ya bakisi mo le asuka ya somba monte azama yele équipe solaire chef na beso mbote place wali azama yela bakisa mo ya som tala na ba chéri na lwana na braza ya poni musique ya c'est grave qui enda kama qui eti moi tunuanga ti c'est gabana ça le bien ça na ona karachi embuta ntinga unuanga ti nkatu kafi nkatu na zina pesa mo clip ça colle sans mayele na sala belé ko ba mise belé ba chanter belé bazana ba sala ngako na sala ko tamso na ba dance na ba kina pesa ba misusu wana bango tamso ba sala ba evo makasité zela ibisa yo omoni ndeti mutotanga ko mona nani je sais te na Jos ah bon c'est comme Jos gabana na bosa ndenge ni wana mutu na ngai to kasi mo na lo be kibe mamba kipe te ma kipe te misika ndeti politique to sola mais faut to sa concurrence ma misusu bazo comprendre ya te que na lobine bo ya te que na lini na te na ba vérité o ezali pona mona bungi manda fona recadrer azo mama moke la vérité na ye la vérité on eza ba vérité lukuta yona ebiso bien est-ce que tala bien est-ce que azaki na kuiti te bien beli liboma te ou bien perdre na niveau bon mwandeni et puis si yora mama to le kala mingi te Nathalie Jos na bate vazo o ngai na zone culture mouvement na ngai ma belé comme azala informateur aya atala ba o sala bien informateur on a dit informateur faut que l'orchestre yemo ka obenga nzembo bit que Jos zala informateur ça yo informateur ayo moko tala c'était mai moni ba musique to betaka lolende za na tina te ba fier pamba ya na tina te en plus lo so sala ba lolende na ba mission est-ce que batunya so ba talo wana ba convaincre na mbolo ba kisa bongo okolo ba mona TV ma mususu ba talo ba mona ba bongo te on se comprend na culture na porta pe wa ngai mais na kolo ba te ko na bénéficier te comme on ndambo na zwaka faut mutu foza maile ndenge mais c'est quoi vous allez le contradiction gabana parce que tant mozo ba non yo za ki no à l'aise ou apporter ki au bénéficier ki mais te ba ninga bazuli kanisa ko longo yo po longo ke na bango mais ko ke pe na orchestre oyo boyebi ke orchestre mo concurrent na orchestre na bino à l'époque to yebi carte na culture PV tension ezalaka bon na kolo ba ne no trahir père oyo za ki na à l'aise o ki comme carte là bon ngai na kende on a contre trahison pour na trahir père na ngate na so ko felo mida mona ngai ya pona na e pona wazi kwati pona wazi kwa la PCP mbote pesa ali quadra koraman la PCP mbote pesa ali so que le roi de la forêt mona ngai et ça pona nani pona wazi kwati alinga le na ke boya wazi kwa papa wa boti ngai biologique wa benga bien biologique pour terme msuna iba ngobia te biologique za mutu abotio abotio on asko art père no artistique que biologique na nga musique bongo ka emta bota ngai biologique ya musuni mais mo limo pesa na kata vio na zana ngolo ni na vandi boso na meza wazi kwa le ba otala gabana ba otala ke muta bota ye wazi kwa na musique oui papa boti ngai na wa ngana ete comprendre na ko ke papa leki yo mo tena famille rosa ok papa leki ok papa kulutu zane ma ata ma ke mutabota ye ozo comprendre mutaboti nga wazi kwa na musique bon nini ça ok les quartiers là-dedans yana biso za eza makambo ngo zo ko kakite ozana eza kutokia na bona makambo ngo zo ate non mais expliquez biso kana déjà eza kaka ke vivre musique to linga père moko be obeti mo tour na kenda pona beta mo tour na biki eza kaka eza pona kozanga teke like mana ndenge ni like mama na ndenge ni gabana sa ija komba imbe sa ba cha utije ba poto sa ba succès na ye ata na car na ye oso comprendre ata na sano nante oso comprendre na ok mana ndenge ni eza parcours na kenda mais tukuta pena ba réalité bosusu
et puis ça peut se mailler réalité vous a guiné bon réalité monsieur ezaki quand tu as parcours le cap nzela pambate otika ba empreinte nayo mais tu as évolution nous connait ngene nini bomona yekuna oyo pesa la kita mususu lo bake bon c'est une réalité il fallait pas na mona te ça que oui né na travailler les muté me toucher ça que nazalate ngala ko lega tele pona ko sa ba vie makambo te kana longa kuna ba kofi o pona boye te na monera que oui na longo nga parce que ezaki le temps on soit guiné kozwande na ndeni ba 12 ndenge zalaka tout ça nga ba 12 ba nini so na mona ngwele wote na vie mutamalamu totalement zarate munyo sara mama be na ye mais na ko mona ngote na commission ngwele mo be ya ngondeke et sala kente na mona ka ke oui bon asu ya place na ngati pona longa est-ce que pour na yaki temps na olonga culture parce que on dit bo chacun nzembo te o chacun nzembo na kete to bana ko travailler ba nzembo pe to longa de bo tika album en chantier tika on a chantier so rappeler nga bilo kana mingi sala nga pasi makasi culture za PV za mouvement na rotikela ngo bongote mais Laura moi c'est sopanaki mais papa place azali abi ke wana mwana ngai na ko décevoir jamais yim ta botanga igabana na musique aloba on mille fois na ko leka TV jamais no bakio waze quoi oh boy non il faut na komisa ka epo ba bénédiction nga ya vie mingi eza na nzela na yi na kosa ote o moni to loba ke papa bocho na ndako na papa bocho na musique e ke na ya mo bandenge moko ko saka na te ba tono mona ba ndeti ba waze ko wana ndinga sala ke botanga na musique faut la respecter en plus on a foot on a RDC mabe mukolo na miso bato ba ndima yote et on toza toujours obligé vieux faut un respect na ye yemo raza papa mais ba droit na pas ko bossa na ngote bien que en Afrique droit na yo tant que mutu c'est vrai moi ba droit eza maka mususu ba droit na yo tant que ba droit desinga droit na baba waze quoi papa wa botinga na ba droit ni pana après ça ba chance belé déjà ba do futa ko futa ndeni mbongo ko salaire na yo mais to ba zo mo muketi aussi ata beti conseil mo mukeki mozui ya ninga ndako na seza ndako etanga o la la raté moi ba pesa tanga ezate so beti conseil aussi mo mukena yo likambo sengo zo mbongo bona likambo sengo zo ra mbongo te fo zo ra pona ra osaka kuna non wato ko molexa c'est trop bien ça musalango mwana zela papa lipa yango ole alelo abi mon piake bana ngai bosa tama ya lobo to meli to ko envier ba libanda te yo mo ba fi muso so ko envier libanda o kanza bango danger mais lo kende moni ba réalité muso le bia te fanya za na parler na ngai tu le saki bolongo kuna bokene quartier te envie bo moni ba fali o mona ki ba te bele o saki bo envie et puis so déjà pour na ngai ezaki te pour na envier so ki ndengeni ça ka ke wi na ebi ke na za musicien na linga pe ya mona na toucher tu na beta pe la place muso so ko et ça ra mo carrière quoi mais ndenge te ko pona via zo nyoko la ngai ngaso na bi ke wazuka anonyo ko la ngai ano maltraiter ngai tozalaki bien te ata nzambe fa pinir ngai pour ba chance na zo pas présent ngai na woza ignorer na ngote ngande kutu na zarata msona loba ke wi ndi la bible na parler na fenêtre bila bongote fenêtre sur na vie na ninga respect ça veut dire na pour des minutes na mouvement ngai c'est na vandisi oui na vandisi comment to so lango vous comprenez papa za papa na ngai eko za kata msupeka culture te mais papa parota mwana na musika pe azo bunda o sunga ngapi maka mususu ya ofo za bien na ba vie wana kona na misete ka pembe na yo dete mudora waze kwa josa ya TV abuya ali boma ngaso waze josa abuya waze kona hotel mana ngoma kasi na ofashe makasi obika josa tokuta na pesa ngambote mais akena TV batuni gaba na wasane ta minimiser ngandeti ya lekinga asala mutu na benga bima pasati ba benga bima pasa no mais ça problème te bon qui m'a passé ça nini babé akena nzela kabana nga babé nga jos mais on a le besoin maka mususu to sangisa maka muté nga soki jos abo ya waze na TV bon tam mususu na mo tam sabe liboma mais tam mususu akina kwiti ba opportunité mususu asi pa waze tam mususu ngazio ngopete ozo fa no pesa plus que bino nandengeni oh mais yem de sala itela ka série wana tanga beti vocal na wana zana ebisayo wa mukile ngo liboma zela umuna koto to butana ba feli azo bundana ba fali tout ça la beti mo liboma la beti mo a defana banani qu'il tira bino bon on defana nani c'était mai to bossa na ba histoire te o moni jos bande banda clitirer banda tinenga longwa ayembane ba biloko ebele mazaka eloko moko ya makasi o ngana reconnaître pour ngana ko sarate na musique mokile ngo liboma ça va na biloko na sayemba makasi ya mwana ngape na yemba na ngama wa plan biloko makasi kaka moko ya koyemba gabana tachu metana bakisa ba yibila kota ba interco de makase ba evo musuna bakisa wana ya sala ngote tukenda karache la tesa comme le vocal boyebi ça comme eza droite
Ça toi vous quoi? Nga sala moko. Bolingo ko missing na sa succès album nga ité. Ko faut la carte la théorie bien bien. Oh gabana ko faut gabana vraiment gabana pecho à l'équipe vraiment. Ah, il sait que nous. Mais les gars na TV pecho na gabana. So na c'est français gamin. Botika ko panza mabala ba les gars na TV pecho na sa nzembo bana classe wana vraiment. Yesa sa nzembo ko faire le médaille qui na TV le belango. Yé mon goût toujours sur le goût français gamin a voyager côté bato benga ba ka senta sala français gamin ay sa gabana do kan sa na français gamin habité yé mo ay sa français gamin ay asala le bon mo bijos to bana ka to na ka sala tete par étape na latino wana yesa ka chef na bino ozi ko za chef na bino na kiltira ay su ka sala amérité ko za la chef yusu kan sala ke pamba do mutabonga za ka ko na bino na travail. Mais là, on va travail. Na quartier, vocal na ça impact makasi. Yanga it, bon le travail moi c'est bon attendre. Bon chef chef point. Mais chef exact titre. Et titre moi bon na gagner zali bo pesi moto. Ta, ezana batu so mo na za chef te mazana mouvement mais aza danger ko na aza compétence mususu ko leka ba chef wana. Ozomona te moto na ba pesa ka chef ba waze quoi. Moi le te va boya li boma. Est-ce que vous comprenez? Et ça en sens te je salonga na quartier latin ngana eto longa asala album vitrine attends comment rebeta te générique on a somme ou je saka boka je saka générique tu peux asana ba sama yele na ya cheki je saka na ya sala banzi mo beta wapi beta te mais so tambo ka français grammaire botika ko panza mabala bato e betaka soki ba kabeli ovuma ba senga kanini merci. Soki osali mabeba senga kanini mamilela il faut dala na sengi nini pardon naza mbongo botika na au moins tête longa na quartier la teme sindetika na okaka pourquoi non c'est des races soudées ça cause mo pao quadra cora esa ngaiti na longa batika pone afuka na mabemba ngote 32 quartier la teme les rois na nani na fikine tandeza quartier la tête Koffi Olomide allo gabana ndeni na avec tandeza quartier la tête fozala abenga ba mote point yeb da chef azaki danger to vanya ba fali popo na podium to osati makambu to pesa via na ba JP bela pesa musicien ne kuno pesa pate on na quartier la tête andi tokoto pampu prend Koti Sasuki na salon, otala kitala tala, andi tokoto, pampu, cran, raka, boum, komone nanye, pamba na keli busu. C'est gabana ti. Na partout na kina tira bilo, na zana na kila. Na za créateur saranate. Félicitations Gabana. Oh, na zo Gabana ndeni. Apis na sala voka les gars batutu album. Bolingwe ko misinga zobanga. Base kinga mingyo. Attends, que le biche amène à Pierre Samou. Et puis combien de secondes 24 secondes après ma vocale. Mais les qui a vous comprenez ce courant qui s'est attends, que le biche amène à Pierre Samou. Nakoyo que la moto te professeur Paulo Santé Vala Kasongo. Goche Gomba. Et là, moi, je ça succès makasi. Quand la musique, on voit belé, mais moi, je là, moi, je boye. Et Kamimboka. Na quartier, il y a des gens qui boye, on se voit. Ta wa c'est les cas, les gars, on a tous on a makamuna ni ya omonia ozo déranger na makasi maramuya ozo ba wana ke mutu moi leki na TV ya boya c'est grave. Bon, il fait boya quitter. Oui, mais tu vois, il était beaucoup moment de boya qui allait expliquer la vérité. La vérité bien expliquer. Na pas sûr ça qui nous montre ça sali. Après ce qu'on a donc on dirait monstre mo ka se retrouver ba parler à certains moments. Biso que non dirait hein. Mutu kana biso ndire bima pamba kwa na sens wana za pena ko boya te. Nga yengina lo ba boye. Mutu na mutu azana makasi na ye. Papa la rasobo tabiso bana yo même moi na pe faut zapper na mayele na yo mo zana epselo mo be la take ba poto so mabaka est-ce grave mtando so biso mo OK oza ba relation na yo bundi ba so milo ka tam se rôle la président bi papa tanga na suki mo boye ya ko baxela yo moi eloko likolo desinga ko baxela mo on reprend yo kasi waze ko na bo ma batu ba lo ba wana asunga ba ngata banda mundamu te pona ingratitude atina niveau wana wazo mto yo zo ke kenda TV wazo mto yo zo ke tala boye te alors que ça biso banzela mususu mais mo foi ba pe ke fo bunda ndenge nawo na rolo ba plus jamais na rolo ba ke onga iso na kitira so ndene rien
Seulement, on s'est perdre déjà. Bon, je sais que le Moussala ou Sali, et ça Moussala ou animateur Moussala ko salaté après so tali jo ça bloc on a tika ba travail na sala musique qui tire vendre les structures on est la structure. Yem ta sala ke vanda bango yango. Yem ta sala ke vanda. Kolo orchestre était meilleur. Obi quelque chose na kitira biso ke no tika sa test. To sala ngai. Lobenga masa biso mo dadi na belge na lokojo ata balabala ba jos batala na ba jos boya face toke makolo de bono makolo tokataka soki mai toka soki bois to soki nini soki toka makolo na bosani to tiki josa sa test na forum to komisi tano mutu na getika sa toketika sa test hein na orchestre ezala déjà et puis oyebi so imanze moni ya tabulai ayemana na moko bongo pourquoi ngai na mesalite lo mo ya bongo to beti maboko josa koti. Si tu as un test dans l'orchestre, grand prêtre, oh, ça l'a déjà. Oh, papa, oui, ma bayebi, bandakala. Félix Wazé, pas mon quoi, bongo. Yo, le bagio, c'est l'orchestre. Yo, on a eu Sibino. L'olène de foot arrêté. Dès que tu as la charme, Pierre, on a critique. Backer, il était là comme un professeur, c'était chef. Bagabana, dis, bon, c'est là, au moment où on sera perdre, à la TV, on va Zangati. À quoi Sabino? Comment vous avez pas quoi Sabino, ma soulé Zangatina. Aza chef. Mais Clitira c'est monstre. Chef n'est pas la limite non. Bon chef si on a ça c'est que c'est neni. Mais droit de suspension quand même on a à le bas le monstre zo bisaker tout ça. Là raison de suspension on a raté. Ngana yaka na sima poyer. Ah d'accord. On a meleka na éviter. Ah OK. Ta au moins la vie hein. Faut y ba maramnyo ko do na TV na miso bato. Business na ba orchestre to pesa ba idée. Vous viez pas voir mais là au moins pose n'a pas ça gâteau ko ba lipa. Via m'équipe lipa mon pesi ba sepeli. Mais le but est na bisi vie bon ngana kokaina ina kokaina été. Ngama na ko kona wazepo. Na par exemple Mobutu. Grand poète Fali Poupa. Mobutu aigle pesa ile pesa ya mbote. Asala mouvement na été. Kokaina caractère la tête. Namte. Faire rigolo asala mouvement. Kokaina wenge musique. Namte. Ma papa wa bota biso foza na respect na bango ngana ko sala ndenge na ko na kitirate na ko na waze kwate rien na ko yana ngana sai mama kamuna ngai na benediction epi na ko ke liboso mais na ko koka na yete mwana bokola ka papa te azo kapande papa ni bokola ka mwana yo ndoko sunga no papa ozima mbongo na vie papa na somelo bosale we mais yo bokola papa te papa ebi mokene oye oye na bo ndongo zo na oye la zo kapande ça différent faut pas ça na principe te Ils ont prendre yango nazo mettre hein na ko ba ndenge ni je sais ça moi azonga mamutu aso mutu ni ngani azonga mamutu ayi ba maramuni ya koloba en plus la mamutu de kala nyiki ils ont prendre na vana ta juste na TV o lingo zonga kitira na ndenge makasi hein na ebise ya ozo tanga ba comme na TV beli kamuni mais daki projet bien mais ça non na ta bon. En fait, il y a sélection qui est ancien. Non, c'est le Sénagi. Mais chose. Ancien, oyo ba moni ki ba ko bazana na makila ba ko apporter un plus. Atangi ba comme na bango. Ba musu ba na kata culture ba apporter rien. Ba ko lowa. Bo ça équipe c'est comme OK. Là ozo ba ke bato bazana culture ba apporter rien mais ozo ba ko loba te. Faut ça net yo. Au moni ka ke mutu musu so perdre déjà la ba idée te. Bato bazana ba beta musique. So on peut seulement conseil au kutana ba onde mais TV jamais ko loba ke yo ba ça rien. Et le remonter on sait ça va tester yo boy. Et ça sens te. En plus yo non longwana no orchestre ngo au sana no vie passe. On s'en prend. Faut ça bien avoir respect. Faut ça reconnaître que tout le monde no orchestre ngo et ça moi boy mais na zonga faut ça mon ndenge mo boy. Et pas de foncé. Alingo ko tsana je wana to bando likaba TV net to zongi ngala boy ngo. Ah pour ça yo. Oh. Pour la TV atanga komo na ngai yo na beng juste mais nini yo tanga komo na ndeni. Oh gabana funa to solo là. Oh yo lingo zonga critique ngabi. Oh. Kitira bazonga za bongo. Père yo to solo moi bonjour moi bonsoir papa zongi c'est la ngai. Papa solo likamna mwana solo na ngai. Comment il faut yebisanga maman wa bongo. Ameki ba procéder ne wali kalika ba TV wana wa mebele boy. Et simbité. Siko loko simbité comment linga so finga vie bien au chrétien vie bien ndenge mo we pesa la wani. Et mais mona libulu. Ozo comprendre. Yo problème ezana ndenge longwa sala carrière na yo bunda na ndenge na yo. Dès que la carrière, on a un orchestre comme un autre monde, autre monde. On va parler de toi aussi, quand même, Gabana Tacho. Merci beaucoup. Je pense que l'artiste est très clair et puis très ouvert. Azar Solola, il était venu bien sûr nous parler de sa carrière, de son parcours. Et on t'a dit côté où t'as appelé Bandeliti, t'as commis les lots. Mais Gabana, où est-ce
Et puis, quand on a Wenge, culture pays, quartier latin, Wenge. On s'en avait parcours. Comment tu as mis ça au cas où ça facilité? Ouais, ça n'a pas parcours. On a vraiment un danger de la bêtise dans l'équipe de Nestlé. Mais on a ça 5 ans. 5 ans à Wenge. Ouais. Mais Gabana 5 ans à Wenge, tu as vocal papier. Tu n'as pas vocal moko. Ouais. Pendant 5 ans, on a battu balé après yo. Bazu banzembo, to kocha ba Nicodème, to kocha sous banani bana mai beli qui après yo na bazo ba chant. Pendant que yo déjà grand combo, au beti na ba okasa minene, au yempe na Wenge musique à maison mère, mais to santa yoté, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ça temps, on a mon temps. Na volo baté que eza pour na temps mususu boy pour na vraiment na ki oui, 5 ans ki na mté. 5 ans ki na no ba to faire kuna. Wow, et tout fuma mutasali musielo abimi na clip. Ah musielo na masala ngoti. Tokolia na ekenge bang 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 bang. Oh. Bazo agabana ndeni. Ngana mutu mona mouvement ta bolinga boy tout finga yi. Ata bolinga boy tout finga yi na obima kaka. Donc muselo wana zaka yo. Muselo masala ngoti. Muselo. Na badansi wana. Na tokolia na ekenge ngama masala ngoti. La salle vocal nzembo ya kakol c'est bon de la PC mbote pesa ali. La PC mbote nérité Watanabe la poule comme mon boss. Oh, désolé. Oh, mérité Watanabe. Mi démon. On s'en comprend. Mérité Watanabe. Gogan. Aza ba valeur bien na mutema wo. Ouais. Aza pa ba jeune musicien oyo, Alexandre Bolingo moko boye. Et ya télé tama salanga jos okuta ni PC mbote. Akena TV ba tuni gabana asale ta minimiser yo, laisse ya lekio que rien. Parce qu'on prend bolingo apesa ngo za yambe bote feza na mutema. Ya omo tso na likina TV héritier Watanabe. Gogan. Kimta bundila kana Wenge wana. Ata ko bundila te mais alinganga pe asinga gabana album mo fo yemba ata vocal moko na sebono na yemba pe. Non nani abane ko boya o yemba. Te ngala bite mutando boya na yemba. Parce que là na yaki omoni makamsu na oloba yango yo makamsu ba na TVT omoni kana mutema makamsu fo bomba na mutema mais mabe babengo hypocrite te hypocrite te na oloba na TVT TV zambela mimi balé comme ma toko kitisa o ngala bi esenga ga izala bomo na sala vocal moko na sala mo dance wana na mona na mwanda mo essentiel c'est tout c'est ça bon ngo Wenge ngo poane parce que Wenge ngo pe babingana na bango yote bon na longa parce que ezaka ne na oloba ah ouais dikamuso esengo longolonge pona sa pe moi nzela na ngai pona déjà formé c'est bele pas est grave tata ça n'est pas grave moi na moi c'est gabana tâche hein donc partout il y a un monstre mais ce que atayo mo vraiment ba donner ba hôtel nga boy ne l'équipe ba place au tanga tanga ngana mona na hein ko fait l'homme des grands prêtres quoi d'accord man azana ba fali na ye azana ba tuna ye azana ba tuni mususu atanga na leka kuna mais so ina chaka mingi ye mukile mona nga moi esimba te bana na foxer na leka kuna na leka pa le roi de la forêt mais azamona waze kwa mukuu wa bongo grand poète wa sana nga lelo gabana boye na bima boye na défendre na nemo sakana te après na minute so zo kota na nzela na ye ba kokuta na ngai nazo ebisa woti yuso lo mwana yoti même na bota siko papa siko yo na tika ndako na ke foutre quelque part aller mwana moko pe boye ta ka ya famille o mangaka père. On va parler de toi, Gabana Tâche, le temps pour nous de penser au Seigneur José Moulumba, le plus beau et le plus élégant de la ville de Birmingham. Côté ma mère, Nabiso Béni, Penda Moulumba, Barcelone, Maman à Heaven, clin d'œil spécial aussi à Noël Okito, mes sponsors, là où tu es, on est ensemble. Bonne fête à toi, frérot, Noël Okito, Mr. Uptown, Black Dedon. Toi, tu es la famille, on restera toujours ensemble, pas Sinabisengo. Voilà, merci aussi à merci pour la seule et l'unique première dame de Lausanne. Monté ma vie Nabiso Gobeli, chez parrain Henri Djandi, loi, un enfant pas comme les autres. Et pourquoi pas Spiro Sol, mais c'est le président, il y a Magisel Matota, Alain Dinamolo, mon suppose agréable, Bogart Tina Poche. Je penserai aussi à Liki Moutamboula, l'homme à Discord depuis Londres. Merci pour le soutien. Et je pense aussi à Diesel à London City London, plein de spécial toi frérot. Nechapindi, plein de grâce. Merci pour tout. Moninga Malamu, il a participé à Lisengo, le président Jesse Mosaka. Merci pour le soutien. Et puis Dadi Mavungu Vungule, plein de spécial à toi aussi. Et puis il y a Ouli Moucheni 00243. Là où tu nous suis, bonne fête. Et il y a du Djongo Ndaïmen et la terre avantageuse. Nous pensons donc à toute la famille, où nous avons ensemble. Donc, Boyebi, des prix ou des lois, vous nous soutenez. Nous sommes donc reconnaissants. Et puis, nous allons toujours ensemble avec vous. Gabana Tâche. Ouais. Lélo leader. Ouais. Leader, il y a un autre monde.
Autre monde. Autre monde. Mokili Moussous. Other world. Français grammaire. Français grammaire. C'est que français grammaire, moi, dis ça. C'est bien. Oui, inspiration de l'auteur. Mais le temps on a classé. La proposition est composée de 3 éléments. Mais vous voyez Bolingo, parce que vous Bamboka. Il y a une classe. Français grammaire, la proposition est composée de 3 éléments. Sujet, base, na complément. Ce qu'on a développé là, c'est moi le on a. Tout qui n'a pas extrait, tu me souviens. Bah, qui chance en live, tu as pas chance en live. Ouais. Gabana. Nangina loba mingi na mona loba mingi zate. Na kota kito na kota kite. On a pas besoin ici. Oh kota kie. La proposition est composée des 3 éléments, le sujet, la base et les compléments. L'amour aussi est composé des 3 éléments. La patience, la sincérité, la fidélité. Jojo na lingi ngano peto meka ko marcher sur la proposition. Yozala sujet na base, nga complément. Pona yaki ko compléter amour ezanga kata bomo inayo. Exemple comme je suis, Jojo na bakisi marié. Et ça li phrase moko bien. Bolingo na pesa le kimingi. Jojo nzoto no sentiment noir, blanc, jaune, rouge, vert, orange. En couleur zakari baba paswelinga la facile. Sentiment bébé Jojo. Attendez nzamba kosala. Alliance paix en plus tolata depuis kala. Il faut yebake les original. Woloro savale. Kabana tachu. Nzamba pesi biso ekila to vanda kaka biso mibale. Jojo sokyo tikinga scandale. Proposition comme est complète pour complément na yazate. Sans exprimer kozala te. Orge. Et au kanda René Makondele Nolisaku. Garisha Moba Trésor Mputu. Yeah. Jojo nzoto no sentiment noir, blanc, jaune, rouge, vert, orange. En couleur c'est le diatomba. Botika kopanza mabala bato. Mama to salela ta proposition pona Jojo Mandiki na kokachwa mapataza yanga ya bango eza ya bango nazanga nyonso kasi bolingo te sentiment ya kolalela ateki bolingo nyonso tu botika kopanza mabala bato. Maman to salela ta proposition pona Jojo soki bakabeli vuma basengaka nini merci soki osali mabe basengaka nini mamilela ibambala nasengi nini pardon naza mbongo botika nasala naza mbongo botika nasala talaba nalaukidi français grammaire sala encore une fois Gabana France Temaya sepeli mingi atopesi babomba babiscuit ba frites ah bolingwa bo Merci. Merci Gabana Tachu. Sikotala sikoyo. Oyembi bolingo na ninga classe. Ninga classe. Obi ke fera mboyo ka bora lubi. Ah pecho yo. Tia yembi yango. La propagande ya expression na bisokala. C'est Gabana. Ah non, la moi mélodie wana. Ba fait belle musique ba bien nga. Yo ki veno yembi mélodie na habite. On a dans poète le reste non on va ça là déjà. C'est bon. Balinga ni no revendiquer ba droit. Nesina lo bilan ba TV nga habite nga za bon moté. Ba ba ça va vite ça c'est bon. Ouais, très bien. C'est comme mouvement bien autre monde. Autre monde mokili mususu. Bala bi mouvement na micho nchangu na kangiamo. Oh. Pour venir à manda chata bi Gabana. Nga za na nchangu mais la sikilo mo espace na. Ah ouais. Nchangu mana micho bloqué. Na boze bele kuna. Apisi yoga. Obeka pesa nga sala répétition juste pas ça là. Just bien. So kita njili tuna Gabana sala rap na juste ele kaneni. So kana lobby. Baloba tam susu alikika pona TV lobby. Yes na répertoire asala jal. Bon, asala banze bebele. Talent. Oko banze bebele bataki ba moté. Mutaimbika moko français gamia yango te. Potika kopanza mabala bato ekanga ebetaka ti lelo banzembo album ne betaka te ebetela wa ye moto kuta na français grammaire to voyage ngai na ye na jesak to samo ba tourner moko ba matadi ba boma ba mwanda to koma na mwanda concert o sona chomi bien chomi na mwanda ata ba fabriquer ça nitu ouais sona kosi denga chomi solo na yipsa français grammaire
On a beau mettre en zéba dans ma tête pour habiter. Tu es français grammaire. Il y a ça qui album. Pour les bassinga moté. Musique ça au sala ibelete. Na pesa exemple moi on a quartier la terre. Bolingo ko misinga zobanga. Basekinga mingyo. Ata mo kilo bisha na kotika. Na saka vocal mo koti. Ba miso ba ba débat 3. Ya bon kenda. Ay beta na quartier. Si le sindile karaimba. Si le tika la. Boya bon beta de boya. Musique ça d'accord. Mama bango batikanga, miso na bango mona mike, po miso na mike me mona minene. So na ndo baloba na bango batikanga, miso na bango mona mike. Encore une fois VC. Ah, on développe pas rango hein. Mais on a fait en français grammaire. Ah, Gabana. Mais Gabana wa sana makamu, biso to ba tumo beto ba mingi te. Na na ba TV na ba loba loba te. So mona su courage à loba. Pour nga soko toucher mon très beau toucher ngai. Wana masoko toucher mon so ke mpanzi ba ke. Fona zong so moke wana mapoza père na ngai azala ba valeur rebelle si na za Gabana bona ke fon sema ipa zo pe Gabana mo razara na mokili yapo na vie wana ba respect belé papa très bien mwana oyo Gabana merci pour la reconnaissance Gabana Tachu projet monzate nazana studio tout ça nazana studio na sala ba plan webi ke ngaza producteur était bon tout ça moi muke nazana studio na sala ba plan mais na chilaki bongo moi dawo ni moi avant gumo na YouTube soko beti na YouTube soko beti Gabana Tachu Safi Gabana Tachu Safi omona mwana chaki moi logo mwana ezali avant gu bayo ka mwana mais nazana on kombote avant gu ça la score album ozo ça comme album on a préparé les autres monde comme groupe ça comme album ah d'accord autre monde na ça ngo muke oyemba kana ba mission na yo wana yemba kana bango tam subina oyemba pena papa na ngai monstre afula nga lisusu pour ça fula nga déjà pour afula nga lisusu pour tarasko papa wa boti yo mo siko afula yo ça va bien afula nga lisusu yana za na confiance ne père ata na za na musika mais papa pa ko soutenir nga bina musika yo nga boka la ba fleur ebele papa mwana yo Gabana naza parmi bana na yo obotaka bana obotaka motema te mwana oyo sande tabu na nzela na yo ngana recadrer po ngai pe na ya kokuta batu na culture pe hivi batu musupe ba ya kokuta ngai obike la di miyembe ya kokuta na culture la di miyembe OK quelque soit kokuta na culture maza fi mona pesa respect makaso ebi la di miyembe na pesa respect makasi vient ngana po donc ele mapoto ngana watala ye atanga seba succès na ngai na ko boya ete na ko bude pe jamais pona sima na ye pe na ko zo maka mususu la di miyembe mutabenga nga Gabana zaka na ye wana bani Gabana ndeni sana sengelo akabinga mbongo akabinga kesha akabinga bodi aikana kina TV na boya ndeti via bongo très bien nous sommes à la fin on a reconnaissant la vie nous sommes pas de musique ça la concurrence loyale la musala mais faut pas peu comportement muso za na bato on s'en comprend ya omoni ka obenga nzembo ngaza mwana na yo ndako boyo te azati yom to forma biso nyonso yom to sala biso nyonso pesi biso opportunité ti to koma ba danger biso nyonso moto moko ta ko ya loba ke o soki ndenge nini soka le bongo sera za liboma ce ka obenga nzembo bezo na mouvement vous après kozo na mouvement soki ye moko azu téléphone atombo la bengi tingana yebi ke père ndenge pesa biso ja ba lumière wana yebi ke mwana osa kolia ko sa penzela na ye on va prendre mais soki mo pa lingana zonga mais na limite père ja ndenge ko mo na ja biso bongo akochaka biso pe bapona musika po papa za papa boti ngai ngana olelaka pa na papa na ko olela te kaka ye yini mutayeba ke mwana ngai azanga bona ko sali boy aza père na ngai o ne soyo le banga ko boy le côté très bien très sage alors le 18 vous avez qui bien d'habiller ka balbo menge belle fallait pour misaki mukolongo et les autres misaki mukolongo et puis Ferrego là Cindy le cœur basé beli ba cappuccino tout ça on veut que tu montes le 18 après ça qui pena date moko ba la musique nationale yoga déjà na pas sika mais nazo elo héritier oui moi na kisunze moi yembi na vérité à miss watanali ngakela na suis désolé je suis désolé nani ngakela là nazo ngakela yebi keza kitoko ko ngakela isi positivité goût bien na keso fali popa Mobutu tala pas sa musique à Congo bon parce qu'on point tala ba nyonso tangana ba beta musique là bon c'est bon on a beaucoup de flair ngako na linga pena kota na nzela bona ya muke na ko boya bango te très bien on point merci beaucoup Gabana Tachu nous sommes à la fin alors il y a eu plaisir pour la biso yambo lelo
aux motos tout nous trop. Les autres jours, vous avez un plaisir au Saganate. Alors, pour tout ça, message d'un monstre d'amour. Après, qu'on peut avoir un collègue qui est ancien qui tient un pays pour tout ça. Bon, un monstre d'amour, vraiment, on sait que papa, aïe, abotabana, abotamite, na zamona oyo, na défendre Tinasuka, aza père oyo ngai, papa gabana yeyo, na zamona na yo, kotika ngai te toujours. Nayebi kata nazana banzela na ngai, na nzela na yo pe na kotomba masu makasi. Na pesi ba fleur ebele na bokele ba fleur na bokele ko nyonso po yo, tina zaboe na liaka pona mbongo na yo. Bana na ndako ba vivra pona yo. Na futa ka bandako na nyonso pona makambo na yo. Yango na ko négliger papa. Nzamba batelo minga awu misoso su tembele na mukili. Awu misayo kuma awu misoso na mukili parce que yo za danger. Ngana danger te liboso na. Ngana yeba na raté, on to jingo façonner ngana. Non façonna ba Jos, non façonna ba Vicky, non façonna biso nyonso. Comprendre? Mais pour l'ancien le bien ngandé. Ancien mon message kaka. Ancien ça que oui, tous a moi respecté ba koloba, tous a moi reconnaissant. Hein? Li boko e pesi. Oui, pesa bakata moté. Okozo kisango me bakata raté. Comprendre il faut yeba ke tous a moto moi sala biso nyonso, moi respect ça. Mais na ba senior so soki era mo na mona ozokende ndeti moi côté. Kenda côté na ndenge na yo. Obi ngai ba masa msusu bazawana na akitiro na pesa exemple ndeti moto mo ndeti ozo banana. Nani ya Eclipse. Te nani di pasa na miso de comme équipe. Jos. Niveau de combo na ye. Yo kana ntela pasa comme na ete. Wana famille de kona ngai. Kolania soni yalo ba boite. Ona zo ba pona te ye. Pour changer ay ba ke boite. Azo comprendre malgré tout na ko mo etam sero ki manga mina ya pembe na ye na ba neteke pour na za ennemi na ete na zo azonga ne mutu so ka na kwitsa makasi bia ya ningana mo mutu azonga mo mutu ay ba koloba azo comprendre na za bien tout na za bien na ba mutu ba koloba na za mutu aninga olekala ba TVT pour na koloba lo belé. Merci Gabana, merci pour le conseil. Professeur Paulo Santa la pesimbote na bana 7e région nyonso André Sakou Bobo Kapele Tigre Chirac Njakala, Dadi Kondi, Etis Wasengo, Christian Baki, Dombaki, Shamir Mabanza, Kade Saku, Adidi Saku, Babi Potezero, Ningana na minute oyo, Jean-Paul Kalema, la noblesse 5 étoiles, Jean-Paul Kalema. Germaine Kalema, Pena Bossante, Jeff Tukana, hein? La Pesombo te nanani soso na Papi Masamba, na Nadine Bolingo, Nathalie Kasongo, la Pesombo te na Mokonzi Souza Kutu Léon, la Pesombo te na Germain Kitemoko, la Pesombo te na Héritier Watanabe, Papi Kakol, na pesimbote na mère na Bisolinda, na pesimbote na nani sous na pesimbote na Marcelin Sakou, Eric Mandala le full boss. Na bossa été grade. Moi je comprends pas na lobby na pesimbote na Kevin Mayena, na pesimbote na Clavier Mayena, Zuluk Alain Kabwiko, Yuyu Kabwiko. Bienvenue Vangassé le joli Ilunga, na bossa été le président Chéri Kamba, na pesi mbote na ilo lwa balupemba songa mbeli na kati ya papa wa mbote bele la pesi mbote na batu nyonso balinga gaba na tacho aza pour ça contacter ngai plus 243 81 98 48 007 plus 243 81 98 48 007 ozama gaba na mon personne. La répétition toujours na couleur Kimbuta, l'espace les Immaculés chaque jeudi. Mais tu suspends un moment qui va avoir couvre-feu sur le CD Boya pour la bonne musique. Moi quelle est dans la studio azana pour ça ma contact na pesi numéro ya ngona na bande sous plus 243 81 98 48 007 la pesi moto na Eclipse Mososo indice bavant les grands solistes la culture mon pays vit passer ça orchestre bimisa ngai. Merci beaucoup. Ouais. Merci Gabana Tachu. Donc voilà, c'était là votre artiste qui console avec son cœur et puis a retracé parcours naïe et bah projet naïe au d'ici là nous sommes à studio. Soit il faut contacter pour la dédicace quand des alaganzembo l'artiste est là. À Rojo Station nous sera toujours malade. Et pitié alitae bolingwaza dictateur ya liboso. Et si lisa Samson forcé bolingo a imposé nzambe kutu ye moko azala bolingo alita lisese nini nalobanga Félix wazekwate ngai kutu moto mabela pamba alita kotikanga te alita chamala amour nalambeli yo biloko lingaka alita
ya kolia nkoba batia mwamba nongozi tente boyo yiba. Très bien. Bon, merci. Ça va bien. Merci également à tous nos abonnés et non abonnés qui nous ont suivis à travers le monde. Merci pour le soutien et surtout la confiance. Ozen Galena était là à la prise de vie, Chaton pour la réalisation. Si vous avez aimé cette émission, dites donc merci à toute la grande équipe. Moi, je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir et la même détermination. Bonne fête à tous et à chacun. Au revoir. Depuis Navandaki, nazo zelaye mwasi yango tufuto bimana basuki nyonso zo sala pour les autres bimiseka elongo mabe acha oyo elongo lokola lion azongisa boyo donc ezo simba ete na yebite soki na sala nini hein yo na zubenga na shu ozo yoka wana toujours ya Bébé. oui oh bébé Ça va? wow quelle beauté Olga Kabeli. vous êtes saisi la figure Olga Kabeli. vous moni onyokwami na bakabelo ya buzuba Babi kozanga koyeba ezali wanda mobali. Tonga tukabwana pamba. Tango ozobengana nga wana na se renseigné. Babi nango ozonyokoma ndenge nini? Véritable Kabeli ezaka pa Olga Kabeli. Ndomoni voilà. yango nde nayokaka aza na bakabelo ya bien andulatu kaipira kashadu donc yango nde yende Olga nde oyo tie okomona ngoni lizu Lise. Obongisi mabala. yango ebongiseli oyo libala ko bebe fokangama na Olga wana tala libala nde ebongi tokei feti Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass,